Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Poutine de l'écriture Belvi Kandi la patrona lelo eza ya koyinda bandeko nanga lelo eza nde lelo anniversaire ya ye moko Belvi Kandi mwasi nzambe. Poutine surtout de l'écriture mwasi oyo aboya na ye kisongi mwasi oyo penza aboya na ye concurrence ezanga tina mwasi moko avandi na kwe na ye me azosala musala na niveau moko pas possible. Mwasi moko lelo penza aye kotombola théâtre surtout na communauté na biso. Lelo soki mingi toromi kolobela théâtre parce que Belvi Kandi Poutine de l'écriture azawana azo koma kande kokoma nyonso aokota na kokoma nyonso aokota na kokoma wana penza Belvi Kandi la patrona mwasi moko kitoko wapi mwasi moko asololaka na niveau moko pas possible la famille. Et salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino ye moko la patrona Poutine de l'écriture lelo eza anniversaire na ye bandeko nanga ba cadeau nde likambo balobi mobali na ye pe apesi cadeau nini mutu geza kuna ya rouge ba cadeau eza ebele bandeko nanga bolandaka émission na biso boko yoka ba cadeau oyo surtout bato ebele bapesi Belvi Kandi la patrona. Avant to kota na mwa ba cadeau nyonso ka ndenge ezalaka na olingana nuna senga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne moko kitoko, chaîne ya bana nzambe et pourquoi pas chaîne moko ya ba conseil na ba analyse ya kitoko, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana nu bakiti bo vanda. Babiloko ya bongo ezalaka bien bozwi bakiti famille libota oye famille libota boza wapi bozwa bakiti bo vanda botia mwa baji na bino pembeni lelo to milaka ba champagne lelo to milana biso ka ba champagne tokoyoka te lobi ata linda bukulu lobi lelo tokoyoka te la patronne anniversaire ya la patronne donc komela tokoyoka te bao baza musika na la patrona biso tolia cake tolia ba gâteau na place na ye tomela pe ba champagne na place na ye tia mwa champagne na yo pembeni tia mwa gâteau na yo pembeni kote mosusu ozoliaka gâteau na yo kote mosusu ozomelaka pe nini champagne na yo na système moko kaka ya kitoko makasi tia volume na yo likolo ka ndenge ezalaka otie penza volume likolo otie yango likolo ozoyoka nini ezoleka surtout jour ya anniversaire ya Belvi Kandi la patrona. Avant to kota nanu na makambo tout Belvi Kandi la patrona aza comédienne na biso ya tongo makasi aza comédienne oyo abanda ba makambo ya théâtre kala soki lelo to lobela théâtre Belvi Kandi aza parmi batu o batomboli théâtre surtout na Congo na biso aza parmi batu o batomboli tellement théâtre na niveau moko pas possible. Belvi Kandi encadra ebele ya batu na monde théâtral batu neti ba Maria ba tonton Jérémy Chabani ba Sylvie Aseke wana nyonso tu aza muntu o penza bazaki donc bazaki penza te me ye muntu penza kotisa masolo apesa bango ba courage moko ya kosakana te
aida pe bato ebele encadra ebele ya bato eza kaka ke non ka ba 3 o c'est fini te bato ebele penza encadra bango apesa bango moral akotisa bango masolo avandisa bango penza moral soki ata lelo toye komona Rosny Muchopi lelo ye pe akomi kokoma bafilme na ye Belle-Vie Kandi aza parmi bato oyo bapesa Rosny Muchopi courage ya koloba ke non toi aussi tu peux. Belle-Vie Kandi azalaka mwasi moko ya motema yango baswahili mingi babengaka ye kaka mama waro. Mama waro eza mutu oyo aza na motema ayebi ke savoir faire nanga na ovanda nango ka nga moko te. Savoir faire nanga na partager yango na bato mosusu yango a partageaka apesi penza Rosny Muchopi courage ayebi si alobi te yo pe okoki komeka ekosimba nango dans la vie ba meka kaka yango to moni ata lelo Rosny Muchopi akomi kokoma pe ba film na ye na système moko kaka ya kitoko bandeko nanga suwe nanu ya liboso ya mwana na ye na obenga eleki ya bengaka la patrona abengaka ye mingi pa kaka grande sœur na ye suwe ya liboso eza boyokango na bukebi nyonso hey na système ya kitoko. Happy birthday to my Kandi. Mot de passe ya YouTube. Mwasi alonga nzala. Ma grande sœur à vie, Mama Kimia. Bandeko nangai, ba message ya bongo. Mutu soki atindi penza basue na ye ya bongo akomi yango en public. C'est ki mutu oyo penza a considéraka Belle-Vie Kandi la patrona. A considéraka ye na motema na ye nyonso bandeko nanga parce que batu mosusu ata soki osaleli ya ndenge nini bolamu ya ndenge nini bakoyaka te na ba réseau soso pona okoma biloko ya bongo mais ezaka mutu o penza motema na ye penza esi emituta na lobi oyo nde ya ngai nde aokoma ya bongo wana ezalaki message to souhait ya Davina Apwa mwasi nzambe bientôt 3e fois mère wana topesi ye bambote kandenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Awa tokomi na souhait ya mutu mosusu pe alobi +1 Poutine de l'écriture, la maman surtout de la famille Libota. Oh yeah! Tous ensemble souhaitons heureux anniversaire à notre maman Belle-Vie Kandi la patrona. Bandeko nanga oyo pe eza kaka mwana moko ya bana ya mama Belle-Vie Kandi la patrona talaka bana na ye oyo ye moko encadraka bana na ye oyo ye moko penza kandenge ezalaka ye moko penza asutenaka moko na bango nde asali pe message oyo na système moko ya kitoko muto asali message oyo eza nani Dada International azalaka mwana ya mama top mwana penza ya liboso mwana penza ya mama top otolobaka mwana penza ya mama top ye penza alata miniature ya mama top mobimba penza ya mama top wana penza mwana ya mama top nde akomaki kandenge ezalaka akomelaki la patrona pe message na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ba message zo continuer nango kaka ba souhait ya batuka ndenge ezalaka talaka lelo anniversaire ya ye moko la patrona Belle-Vie Kandi mwasi moko nzambe mwasi moko kitoko wapi mwasi moko elengi oyo sikoyo eza lisusu souhait mosusu ya ndeko na biso mosusu. Bo permettre nga na souhaiter anniversaire na mama. Lelo eza mokolo na ye mama abotami na système moko ya kitoko makasi bandeko na nga. Oyo eza mwa message ya moko ya ba fan na ye azalaka na États-Unis kombo na ye mama Georgini atindelaki biso na WhatsApp kaka ndenge
ezalaka. Mama Belvi Kandi aza na bato ebele baza partout o ba souhaiter ye ba anniversaire na ndeki ya kitoko. Sikoyo souhait ya turoyo ekozala nde ya Ronel Kosi, comédien na biso moko ya Bogar, comédien na biso moko ye azala kaka ya osilika silika. Tendresse pa na ye ezalaka te, ba film nyonso zalaka mutu moko ya bakanda kanda. Il a toujours été prêt pour taper. Ye pona robeta za na ka ready. Tokoki kolobango bongo. Boyoka message ya Ronel Kosi bandeko na ngai. Laisse-moi te souhaiter un heureux anniversaire, Mada. Aujourd'hui commence le premier jour de ta nouvelle vie. Chaque anniversaire est une nouvelle naissance, une promesse d'amour et une vie de bonheur possible. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi, maman. Je t'aime énormément. Ronel Kosi abengaka Belvi Kandi la patrona toujours maman. Abengaka eka mama ndenge abengaka ye. A respectaka pe mama Belvi Kandi ye aluba na chaque jour ke baza ba mama. Mutu oyo penza abota to mutu oyo penza zo encadrer yo en tant que mère azakaka maman. Il faut qu'on respecte ka ye mingi makasi, donc à respecte ka penza mama Belvi Kandi na système moko kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi na système kaka ya bien makasi. Toyo ka message mosusu bandeko na ngai il y a 2 heures passées, il y a tonton Gesho lelo kutu asala ki ba nini basoué na ye 2 fois mobimba to bandana nuna oyo ya liboso penza alobi nini. Joyeux anniversaire à toi Belvi Kandi, mon ami, que du bonheur pour toi. Bon, akoma ki na bonheur te mais tokoti ango kaka. Que du bonheur pour toi, que notre Dieu le Tout-Puissant t'accorde tout ce que ton cœur désir. Wana ezalaki message ya tonton Gesho kandenge ezalaka. Message na yami balepe alobi kaka kino heureux anniversaire à toi Belvi Kandi officiel, que du bonheur pour toi mon ami. Ya benga kaye mingi kaka mon ami na système moko ya bien bino moko boyebi tonton Gesho pe ajwaka mingi na nini na chaîne to na Bella ajwa kuna mingi penza makasi ajwa kuna, donc yepe azalaka parmi bana, parmi bandeko, parmi baleki surtout ya yemoko Belvi Kandi la patrona. Bandeko nanga oyo eza souhait ya Étoile Ines TV lelo na Belvi Kandi la patrona. Mama ni mama waho. En tout cas, pour nangai na koyemba nanga na tous les 4 langues. Nanga koyemba mais nazala nanga na va kitoko te bo sekanga te na système kaka ya kitoko mingi makasi boyo kabanzembo ya kitoko la fan. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Belvi Kandi, joyeux anniversaire Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour Belvi Kandi, Botama et l'amour, Banamzala Leo, Banamzala Leo, Banamzala Leo Belvi Kandi, Banamzala Leo Anene Shangapi, Anene Shangapi, Anene Shangapi Belvi Kandi, Anene Shangapi, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour
Kandi. Botama et l'amour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, la Poutina. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Belvi Kandi? How old are you now? Pim pim pi, oulé, pim pim pi, oulé, pim pim pi, oulé. Na système kaka ya kitoko mingi mama. Ndeko nanga kandenge ezalaka nga moko na bando yimba vana nga ezalaka nango kitoko te mais toyimba kaka to se força kaka tala kaka on sait jamais peut-être lobby to après lobby majabu rafiki ya okipe ko benga nga na kindo yembe na oyemba pe bandeko nanga sikoto yoka basue ya Jérémie Chabani. Jérémie Chabani azalaka moko penza moko ya bana surtout ya ye moko la patron na Belvi Kandi mwasi nzambe mwasi moko ki toko wapi mwasi moko ilengi mwasi moko gu mwasi moko akabaka na ye motema pembe maboko pembe makambo ya Belvi nyonso ezalaka nango kaka pembe mwasi moko yaro makasi mama waro mama kimia na système kaka ya tokose toyoka Jérémie Chabani. Sauvia l'anniversaire à ma mère. Que Dieu vous accorde tout ce que ton cœur désire. Wana peze zalaki moi message ya Jérémie Chabani biso moko toyebi Jérémie Chabani. Jérémie Chabani alingaka pe Belvi Kandi makasi alingaka ye parce que kotala lelo ata soki Jérémie Chabani akomi kosala bagag na ye. Akomi na ye kosala bagag na ye kandenge zalaka na système moko ya bien mutu penza a aider pe. Mutu oyo asali ke non Jérémie pe azwa penza courage wana ya kolobaki nga pe na essayer eza pe Belvi Kandi asunga ye penza ebele kandenge zalaka na système moko ya bien asunga ye na ba conseil apesa ye ba orientation donc azalaki kuna mingi na ye na système moko ya kitoko parce que il y a de ces personnes au monde azana badon wana aza penza na badon wana kandenge zalaka o asunga bato mosusu me aoboya ba savoir faire na ye wana a préféré à garder yango ye moko penza kandenge zalaka mais c'était pas le cas avec Belvi Kandi. Belvi Kandi en tout cas mi pesa qui vraiment fardeau wana rolobaki non je dois aussi aider les autres. Il faut na sunga pe bato mosusu kandenge zalaka bango pe bakende liboso bango pe balobela bango pe bakombo na bango penza etambola kaka na système moko ya bien. To mona kalelo atana ba pasteur ebelo mona un pasteur parce que azana ministère l'église na ye peut-être mutu mosusu aye azana badon wana siko komi koleka ya pasteur kandenge zalaka badon ya sœur to badon ya frère komi koleka ya pasteur soki pasteur a découvrir que non donc mutu yo azana badon pas possible ngoni pasteur a komi ko combattre la personne en question a komi ko combattre ye au monde a repéré ba orientation ya bien te a repéré ba encadrement ya bien te mais c'est pas le cas avec Belvi Kandi. Belvi Kandi so ki a moni moi eloko pa ya mutu en tout cas a se donaka corps et âme pona ko sunga mutu wana a se donaka penza otolobaka a se donaka bandeko nanga na postaki lobby photo moko ya Belvi Kandi la patrona na ba community nanga kandenge to postaka bandeko nanga ba message ezalaki ebele ba kombo penza ezalaki ebele en tout cas moyen ya ko komango pona ko pesa bino ba merci ezalaki te tellement ba kombo ezanango ebele penza ba kombo bolakisi combien bolingaka Belvi Kandi la patrona bolingaka ye bosepelaka pe na musala na ye ezalaka bongo yango ezalaka bongo la famille en tout cas grand merci na batu onyon surtout ba o souhaiter Belvi Kandi ba pona anniversaire na ye neti batu neti ba Sarah Kuti grand merci na bino batu neti ba Linda Bukulu grand merci na bino batu neti ba
pasi kalonji ya ba pasi mwasi kitoko mswahili moko ya tongo makasi. Merci na yo ndeko nanga na monaki message na yo na système moko ya kitoko. En tout cas elakisi ke olingaka Belle Vie Kandi la patrona kutu mutu azalaki nango debout ezalaki Linda Bukulu déjà asignalaki nga un jour avant, bien que je savais que non lobby est anniversaire ya Belle Vie Kandi la patrona na monaki kana commentaire lobby Étoiline, est-ce que oyebi ke lobby eza anniversaire ya la patrona? Biso tokoyoka na biso te. Bandeko nanga wana nyonso elakisaka keno bolingi Belle Vie Kandi. Bo sepelaka na ye, bo apresiaka pe musala na ye. Elakisi penza bolingo oyo bo pesaka Belle Vie Kandi. En tout cas bandeko nanga na koya lisusu ko encourager bino ke bo continuer toujours kolinga Belle Vie Kandi, bo kozala na bino dessus te. Belle Vie Kandi aza mwasi moko azalaka na motema penza munene, motema koyeba ko supporter. Parce que moi si déjà oyo azana motema koyeba ko supporter bandeko nanga azalaka mwasi moko ausala ke communauté na biso e okende liboso. Mais mutu oyo azana motema ko supporta ka baninga te, mutu oyo azaka na motema mutu asali mabe ko tonga e batu wana ezalaka mwa pasi pona communauté e kende liboso. Mais batu neti ba Belle Vie Kandi baza basi moko en tout cas ba osala ke communauté na biso e o continuaka kaka ko kende nango liboso. Et on continue kanango kaka okendaka liboso parce que toyebi ke mwasi oyo azana motema moko munene. Yango bomonaki ata ba papa Dingombe bayembelaki enzembo. Bomonaki papa Dingombe, bomonaki papa Serge bayembelaki enzembo, bien que tumba ayaki mais bayembaki o bamonaka parce que to mona yango na ba comédienne mosusu te. Ba joua ke ba place ebele mais bayembela bango te. Mais bakika koyembe la Belle Vie Kandi, c'est que ba mona que moi soyo a mérité parce que total mibali bazana basi na bandako bazana bana mais ba se donner peine wana ya okende oyemba en public ba yebike vidéo oyo tambola c'est que bandimeli baza sûr ya Belle Vie Kandi que non aza mwasi oyo penza a mérité valeur, aza mwasi oyo penza a mérité vraiment ba arbre de fleurs kande balubaka na système moko kitoko kaka. En tout cas Belle Vie Kandi la patrona pona Étoiline Ines TV na ba abonné na yo kandenge zalaka toye ko souhaiter yo joyeux anniversaire. En tout cas ma prière est que Dieu soit toujours au centre de ta vie. Nzambe azala toujours na yo, Nzambe apesaka yo toujours makasi, bien que ma finge ezalaka ebele surtout sur les réseaux sociaux. Il y a de ces personnes au bayaka balingaka ba salir réputation na yo, balinga ba humilier yo, mais ma prière est que Nzambe alola o ya pesaka yo force tout ce temps à continuer toujours ko pesa yo force, toujours continuer kandengo zalaka calme na yo wana, silence na yo wana, yangonde ebomaka ebele ya batu parce que ebele ya batu ba kanisaka ke non un jour la mukape oye o répondre bango, mais yo ozwa temps wana te ya ko répondre bango te, ozalaka toujours calme en train de travailler, en train de bosser dur. En tout cas continuer ka bongo mona kipe ke non ma camion surtout et continuer kana okende nango liboso. Donc longue vie à toi, succès, prospérité, épanouissement surtout dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse surtout abondamment. Belle Vie Kandi la patrona. Elle est une source intarissable. Donc wana izaba mon ya batu surtout ba abonné to ba fan ya Belle Vie Kandi la patrona. Famille Libota toujours tout le monde est famille Libota na système kaka ya kitoko mingi, encore kitoko mingi makasi. En tout cas la famille na komi nanga na suka kandenge zalaka ya partage na biso ya lelo anniversaire ya Belle Vie Kandi la patrona. Numéro na biso yango wana affiché soki ozala na posa peut-être ozana retard olobi ke nga pe na lingi na tinda moi vidéo na nga na tinda moi audio na nga pona o souhaiter Belle Vie Kandi la patrona. En tout cas soit libre tinde la biso kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi to sala na biso ba montage atati lobby e okota nango na chaîne na kitoko mingi makasi. En
tout cas, la famille, que Dieu vous bénisse abondamment pour na musala ba onyo so balandaka Etoiline Ines TV. Ma prière est que ba wifi na bino esi la kate donc ba mbongo ezala kaka pona ba o ba dépenser ka ba data na bango. Zambé a continuer toujours kopesa ka bino ba mbongo pour que bozanga ka ba data ya Rolanda bisote to bozanga ka ba wifi ya Rolanda ka bisote. Wana muke kaka na linga kina partager na bino. En tout cas, la famille, bye bye et à la prochaine. Oti que la bino mwan zembo ya tendresse, bo landa bo yo kaka nzembo oyo bo milaka na bino champagne, tala kaka tozo célébrer anniversaire ya Belleville Kandila patrona, bo célébrer na bino mwa musique ezoleka nango, musique ezoleka nango, musique ezoleka ti jusqu'à ce que bo si sa émission na biso na système ya kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.